Agence fret Pochan Handel. Agence Pochan Handel. Bana Allemagne, agence Nabino, agence Pochan Handel. Mobange na agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, carton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na agence Pochan Handel, ya sûr même bapine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence na bino Pochan Handel. Pochan Handel ye deux fois te bateau ekendaka ntango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Pochan Handel numéro ya téléphone contact ezali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo mpona kozwa koli na yo to mutuka na yo, bapine pe kokoma kitoko. Pochan Handel, ya sûr tokos. Bon, oyo eza conteneur touti kosala tosilisi na hiver na baneige tosilisi sikoyo conteneur bazozwa yango. Donc masolo yango tosalaka eza Pochan Handel. Pochan Handel mobange na shipping le number 1 na Germany. Donc abeti masolo do ndenge eza boye kala te baleo banini. Donc oyo nyonso atiaki biloko na ye azala sur na mars, déjà première semaine na mois de mars azozwa masolo na ye na kini. Donc eza babiloko ya deux fois te non boye na boye te, biso tozosala tozoluba et puis masolo ezokende. Voilà de temps à autre a conteneur ezobetama oyo mpe alingi batikele conteneur. Pochan Handel oya mobimba aya atikeli o conteneur posala masolo na yo, atikeli o vendredi na pokwa lundi na 8h aye kobenda masolo na yo. En tout cas conteneur ezaka tuba te, mais ezalaka nde musala. Donc tolaki tosali tolobi torealize yango oyo neti na filme Pochan Handel azaka wana po ayedaka bino. Oh non, ngai kutu batikela nga conteneur te nga na oya na tikeli yo osali na ye kobenda. Voilà oyo masolo
Mbote na biso bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino tokutani ndenge tomesana kokutana tango nyonso na makambo etali mboka na biso mboka ya Congo na oyo nyonso ozali koleka pe na oyo ekoleka. Bandeko kimia nzambe ezala kati na bino ezali ngai ndeko na bino Kongwa Lenga mwana mfumu Kimbangu. Masolo na biso tolobelaka makambo ezali koleka na mboka ya Congo pe libanda ya Congo. Nzamba apambola bino bandeko bosa abone na Kongwa Lenga TV ezala ngo fele kuna bokolanda ba emission ndenge na ndenge esika wapi tokabolaka makanisi na biso bana ya Congo na oto memelaka bino. Lelo tokosolola masolo ebele kasi ya solo tokokata yango malembe ndenge tomesana. Bandeko na ngai commune ya Kinshasa ekambami bongo na mama na biso Pepito Kilala. Mama Pepito Kilala azali bongo numéro 1 ya commune ya Kinshasa. Donc ye mutu azali responsable ya commune ya Kinshasa. Mama Pepito Kilala azali mama boboto o azali bongo na bana ebele. Tokoki koloba chiffre te mais kasi solo azali mama ya bana. Mama boboto oyo asali ba œuvre na ye pe ebele na âge oyo azali nango kasi solo abosanaka te atanke azali mama kosalisa pe bandeko na ye pe mboka na ye. Azalaki bongo moko oyo a postelaki atanke député na élection elekaki kasi solo bandeko dommage azwaki te mais kasi alembi te mpona kolakisaki solo lokola mama Nzinga. Tant tozalaka na mama Nzinga tant que reine ya royaume ya Congo ye alembaki etumba te mpona koyeba kosala sécurité ya mabele ya Congo. Mama Pepito Kilala ye pa azali ndenge wana. Ase azwa mai boyebi ke mai na Congo tozala ba fleuve ebele ba lac ebele kasi solo bandeko na ngai na mboka na biso ya Kinshasa na capitale mai ezali pasi surtout na commune ya Bumbu esika wapi mama Pepito Kilala abotami. Bandeko na ngai atiaki mai po bandeko na nyonso ya Bumbu bayeba pe na kozwa komela mai. Donc asalaki déjà pa na ye oyo ezali kolakisaki ya solo azali mama ya bolingo. Mama Pepito Kilala asali makambo ebele na mikili ya poto pe kozonga na Kinshasa azali toujours kolemba te koluka ndenge nyonso tu oyo akoki kokota na likambo tali politique ya mboka. Et lelo yo mama Pepito Kilala azali bongo commissaire de zone de Tolobaka, donc numéro 1 ya commune ya Kinshasa. Commune ya Kinshasa toyebi ke solo bandeko ezala makambo ebele. Commune ya Kinshasa banzela ya malamu ezali te. Mama Pepito Kilala aye alobi ke solo ye akotia banzela akobongisa commune ya Kinshasa pe na temps oyo azwi misala se bandeko monana na kati ya commune ya Kinshasa. Mama Pepito Kilala azali lisusu présidente ya association Erogal Lisungi. Erogal Lisungi oya El Kinshasa parce que ezali ya El Europe oyo ekambami bongo na président Lebo que je salue avec le fondateur Clara de Bruxelles. Alors oyo ezali na Kinshasa ezali bongo na ye moko mama Pepito Kilala yende azali présidente ya Erogal Lisungi ya El Kinshasa. Kasi ya solo bandeko mama Pepito Kilala le 10 avril oyo bandeko na ngai mama Pepito Kilala akozala bongo na kati ya commune ya Selembao parce que Erogal Lisungi esangisi bana ya Bumbu na bana ya Selembao. Yango na mama Pepito Kilala alobi ya kotikala nsima te en tant que molobeli en tant que mutu oyo aye pona kobongisa pe oyo aye commune na ye pe mboka na ye la RDC
Donc, toza l'école moko ezali, école na ngai moko pe ndeko na bino Kongo alenga shora de Sulanga, bandeko na tanga kuna, IPES. Lelo ba komo ko benga ngo PCS. Mais na kombo lango biso to tikaka ngo biso bambiaka. Ezalaki bongo IPES. Donc to tanga kuna bato ebele, même moi ça kinkesere menea, yepa tanga kuna Francine oyo mwasi emenea mama abana emenea les gars kwa mambo donc mwasi na yepe atangaka na IPES to na tour abana mibali pe tour basi donc ezaki école moko vraiment pédagogique ya kitoko tant biso to tanga kuna vraiment en tout cas IPES ezaki kitoko na utaki laïque oyo bandal dans la certificat na kendaki mamo na IPES en tout cas vraiment ezaki école kitoko en tout cas kitoko. Donc, les loyaux, maman Pépito, les 10 oyo, bande kolangai, maman Pépito qui l'a le 10 avril, et aux dimanche, maman Pépito qui l'a a bengi si ba maman nyonso tout, ya bumbu selembaou, baya po akoloba makambo ebele, pe akosala misale ebele pona école oyo ya IPES oto bengi PCS. Comme le PCS, en tout cas, bandekolanga, maman Pépito qui lala, alobi, akoloba makambo ebele, pe akosala, ba œuvre ebele n'école wana, donc, babi akozong sa ba clôture, ba ban ekokota, makambo ebele, ba sale ekozala réflexionner, donc bandeko, maman Pépito qui lala, azali penza kolaksa, mosala na ye, donc yango toye koyebisa bino bandeko, eroga lisungi, oye kambami na maman Pépito qui lala, pe eroga lisungi ya Europe bazali pena kosala mosala na bango oyo esengeli pona makambo tali pe mboka association bandeko sala kamalamu ndeko mwana bumbu selembau sadere yaka na kati ya eroga lisungi bandeko porte ezali ya kofungwama na bana gal nyonso tu bagalwa nga moko atanki galwa naza pa adere. En tout cas, merci mingi longoni ya na mama Pépito qui lala vraiment na musala zo sala chapeau na yo vraiment mama Pépito qui lala continuer kaka boye ko salisa mboka na yo ata oza ko salisa commune ya Kinshasa ezali kaka mboka Congo RDC. Président Fachi azana besoin batu o bazali ko sala musala kitoko. Commune ya Kinshasa batu ebele bazali ko loba ke balobi ke solo ba commissaire des zones baleki ebele kasi solo mama Pépito qui lala tant que mama ya bana ebele lakisa bokasi na yo lakisa ki solo yo ye wana pona ko salisa oye pona ko tonga oye pona ko lakisa ki solo bato balekaki yo leki bango na eloko te mais kasi yo ko sala nde musala o esengeli pona makambo tali mboka nzamba pambola yo mama Pépito qui lala nzamba pambola eroga lisungi. Et puis nzamba pambola ba fondation nyonso tout oyo mama Pépito qui lala toyebi ke yo zali muta ba chaîne ya ba télévision oza muta makambu ebele kimi nzambe za la kati na yo continue kokoba na musala kitoko oyo nzamba apesi yo libonza munene ya kosalisa mama nzinga asalisaka bato yango mikolo tokopesa yo kombo ya mama Pépito qui lala la reine nzinga. Nzamba pambola yo, mama Pépito qui lala. Merci mingi na bandeko nyonso tu tozali kokoba, merci na bandeko nyonso oyo bokolanda biso vraiment nzambe penda pambola bino, toleki na biso na masolo na biso ya liboso oyo tomemelaki bino pona mama Pépito qui lala. Yami bale bandeko na ngai ezali bongo na président Fachi, président de la République démocratique du Congo, a outaki koyamba Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, biso to yebiye kolo babiloko donc do yete foité. Grand acteur à cinéma ya ndenga osakanate, Jean-Claude Van Damme né à République démocratique du Congo. Ndenge biso to boti bana awa, ndenge pe Jean-Claude Van Damme abotama na RDC. Abotama na République démocratique du Congo na Lubumbashi. Age na ye tokoki koloba yango te mais kasi ya solo
naissance naye abotama na République démocratique du Congo. Alors Jean-Claude Van Damme aye kokola na Belgique. Na Belgique ti nzamba aye kopambola ye parce que eza mapamboli ya nzambe. Nzamba aye baka ndenga atrasaka ligne ya mutu. Nga lelo naza kosala bémission bandeko mingi oyo tokola na bango bayebi te ke bayebaka te ke un jour Chora de Soulanga akobanda ovanda mpe azosala émission mpona makambo etali mboka na ye RDC Zaïre. Nzambe ayebaka. Donc Jean-Claude Van Damme yebe ndenge moko nzambe ayebaki ke akokoma acteur munene na mokili ya filme. Asali ba filme ebele ya ndenge na ndenge, en tout cas bana mike ba jeune ebele, en tout cas biso totala ba filme na ye. Totala ba filme ya Jean-Claude Van Damme mwako tochango awa ezali te me kasi ya solo bandeko ba filme ya Jean-Claude Van Damme en tout cas etalama na ndenge akosakana te. Lelo oyo toza koloba bo Jean-Claude Van Damme amoni ke lokola ye abotama na RDC il faut azonga mpe na RDC. Bandeko na ngai toza na crise économique ya monde. Bitumba oyo ya Russie na Ukraine ekotisi mobulu moko bandeko na kata mokili bandeko koboya. Tozomona ndenge bazokokanga ba entreprise ya ba risque likolo ya bitumba oyo ba sanction makambo ebele ebele. Mokili pase kokota na mokili na ndenga osakana te. Ba mindele bakomi ko se positionner. Biso tuza koyeba yango te. Mindele bakomi ko comprendre que ya solo Europe na ba États-Unis wana lobby guerre moko kokota awa bandeko. Biso tuza biso ba Congolais toyebaka na biso makambo te. Bandeko mindele bakomi ko comprendre bakomi ko mona ke bakende na bango ko vanda na Afrique. Bakende vanda na bango na Afrique. Bandeko tokeba. Jean-Claude Van Damme ye wana ke ya lobi ke akomema pe Arnold Stallone ye pa kozonga akoconvoque bango pe bazonga po parce que bango pe baza komona ke solo eza koyinda bakomi koluka pays nini koyamba bango na Afrique. Alors masa na bango o basala bango lisano ya cinéma Jean-Claude Van Damme yes déjà ça qui est se positionner. Surprise monene président de la République Fatou Beton a payé passeport diplomate. Passeport diplomatique quoi ba payé yango. Ba payé yango mais esali polémique et pas ya ba Congolais. Ndenge nini Jean-Claude Van Damme a eu passeport diplomate wana et kozala ndenge nini en tout cas vraiment toujours comprendre te Fatou Beton musala ngwa ko kenango ndenge nini yango boye apesa ye makambo ebele za kobima na ba réseaux sociaux. Mais kasi ngai ndeko na bino na koyebisa bino boye ke Jean-Claude Van Damme ba mindele bazali ko comprendre ke mokili ekotika na kaka na Afrique. Fumuki mbango aloba yango. Papa Diangenda aloba yango. Chef spirituel église Kimbangis auti ko loba yango mikoleleki. Mabota nyonso koyawa na Congo. Bandeko na ngai ba Congolais tokeba. Tokeba. Jean-Claude Van Damme alobi ako investir na RDC pe akoya na ba investisseur bakoya ko investir na kati ya mboka Congo. Toyebite bandeko RDC biso nyonso posa na biso zali mboka na biso ebonga. Fatou Beton président de la République souci na biso zali musale kindeme malamu mboka ebonga. Tozomona ba porte ya bateau ba grand milliardaire des milliardaires à l'autant baza kondima ke ba ko vanda na Congo il faut basala pe musala ya lobi akozwa culture akozwa sport makambo nyonso tout alobi akotsa maboko sport ya Congo fait zonga toto raté match de barrage likolo kaka ya nini ya corruption mutema mabe ya biso ba Congolais trop corrompu to lingika ko yiba ko lia mbongo
yango moyen misala na biso pe makambo na biso mboka na biso avancé ezati Jean-Claude Van Damme bango bayi bandeko biso ba congolais soki tubatie bino nesika esika wana ebebaka nango kaka total à Jean-Claude Van Damme ndenge président PC passeport diplomate toyebi te ekosuka ndenge nini tokolanda tokoyoka ndenge masolo ekoleka mikolo ekoya ya Jean-Claude Van Damme suite na ye ekozala nini kasi biso atake mwana Congo mwana bakoko masolo na biso toyaka koloba mai oyo ezali koleka Jean-Claude Van Damme na président Faci bango wana bakutanaki baza kosolola baza kobeta bakati na ndenge akosakana te kasi ya solo bandeko toyebi te kosuka ndenge nini culture ya Congo Jean-Claude Van Damme alingi azwa yango ayeba ndenge nini mboka na biso eza koavance te mboka na ye parce que droit du sol aza na droit du sol parce que abotama kuna biso mpe bana mpe baza kobotama soko botika mwana wa non mwana nanga fo azala français aza belge aza allemand mwana nanga aza suisse aza anglais soki nidoki nationalité nyonso mwana akobotama yo olingi mwana na yo azwa yango bongo Jean-Claude Van Damme ye pa ye koreklame ya ye bandeko bokomona bato babotama na Congo bokondima te bakozongela bino na bayuda bakozonga Lubumbashi wana obike bajufu babotama ebele na Kinshasa bandeko na ngai eze yoma bamindele balingi babanda okima na bango balingi babanda okima ekoyinda awa troisième guerre mondiale eza kose préparer congolais tobongamaka tozala obe ekenge na bana na biso toteyaka bango bacomprendre makambo nini ekoya dans 50 ans parce que mokili ezali kokende mabe le seul continent oyo ezali épargné ezaka Afrique yango ozomona ke bastar nyonso tu bato baza na bambongo bazokima na bango bakoya na Afrique mais bamilliardaire oyo baza mpena oyo bato oyebi ke bato mabe bandeko bakoya te parce que bayebi ke so baye na Afrique tokolia bango parce que bayebani ya baaméricain ya bafrançais ya baanglais bayebani bakombo na bango yebani bango nde bakoya te mais baacteur ya cinéma bato babetaka na bango miziki bango soyez les bienvenus parce que totalaka bango tolingaka bango tolingaka bafilme na bango bastar ya bale tosepelaka na bango baboxeur tolingaka bango banoir américain mpe baza kose prépare bazonga na bango basengi deja mabele na nkamba bakoma deya kosomba kutu bandako na bango na nkamba donc bandeko tobongama bana ya Congo merci mingi nzambe apambola bino oyo yaki sujet na biso ya mibale Jean-Claude Van Damme soyez le bienvenu na RDC mboka na yo botamaki en tout cas soki pene ya solo yoza congolais ndenge ozwi passeport diplomate wana vraiment en tout cas ekozala esengo parce que passeport diplomatique ce n'est pas n'importe qui bapesaka yango même bajo bazwi bapasseport wana en tout cas faut faire attention même bajo bapasseport wana il faut basala quelque chose il faut défendre Congo patrie il faut défendre yango il faut kolakisaka ya solo tozwi passeport oyo pamba te donc c'est ça même maître Gims il faut balakisa misala ya passeport oyo bango bazwi il faut balakisa passeport wana bazwi yango mpona culture ya Congo balakisa mpe mosala ya culture yango eza te tomonaka baventure bakotaka na baventure ya basi wana nde badeko vraiment ekozala désolé nzambe apambola bino merci mingi toleki na biso na sujet na biso ya suka pote ya solo tosukisa masolo na biso en tout cas bandeko ezali pasi mboka ya Congo tozali na souci mboka na biso ebonga masolo na biso avec nga moko ndeko na bino Kongo alenga bosabone kosabone eza nango ofele bandeko eza ofele partager vidéo eza ofele aimer vidéo eza ofele bandeko na ngai biso toyaka po tosola masolo ya mboka toyaka kofinga te critique eza nécessaire eloko tomoni ya mabe tokoloba yango oyo tomoni ya malamu tokoloba yango masolo na biso eza ndenge wana nga ndeko na bino amemelaka bino masolo ya ndenge wana awa makambo kofinga ezalaka te kasi
Tous on a besoin, il y a quoi apprendre quelque chose. Maloba na biso asuka lelo bandeko na ngai tokosola bongo likambo etali mfumu Kimbangu. Le 6 avril euti koleka bandeko ezali dati oyo papa Simon Kimbangu oyo biso tobengaka ye mfumu Kimbangu, bamuso babengaka ye ntumwa, bamuso babengaka ye mvuluzi, aza na bakombo ebele. Kasi mfumu Kimbangu ngai loka nabengaka ye mfumu Kimbangu atanke mwana mfumu Kimbangu mwana ye. Le 6 avril ezali mukolo oyo ye akendaka na maboko ya leta pote ya solo lokola bade kosalisa batu kosambela komata na bangomba kobikisa batu ba maladi ya ndenge na ndenge kosala misala ya ndenge na ndenge oyo esengelaki ke ya solo pole makambo etali mboka na biso mabele ya Congo. Le 6 avril Mfumu Kimbangu amonaki il faut akende pe epai ya leta po l'État belge pour accorder ye ke abanda pe kosambela biso pe bayindo tokoma kosambela na ndenge na biso oyo tobengi kibobiso tosambelaka na ndenge na biso. Mfumu Kimbangu azalaki mwana moke akolaki toyebi abotami na 1887 histoire na ye yebani na ndenge akolaki koko na ye Kinzembo oyo amemaki ye na protestant na église protestante esika keleki kosambela na âge ya 14 ans déjà akomaki koteya catéchiste pe akomi kosala makamusi ya ndenge na ndenge kobikisa bato. Metan tokomaki na 1921 le 6 avril nde akei na maboko ya leta pamba te na ntango wana tozalaki kaka na baeglize ya minene ya bakolon, l'église à colon catholique, protestant et puis armée d'Israël. Mais catholique et protestant, il y a un monde dominé parce que armée d'Israël a une tendance à protestant. Donc, le 6 avril, dans Mboka, il y a Kinshasa, et Zali date le 6 avril, président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, Azalaki Tango, Bafongolaki musée à centenaire. Hier, le solo le 6 avril et kokoma date moko historique pour la bana RDC Mobimba. Date wana et kozala date oyo tokobanda et kozala donc férié. Journée moko et kozala toujours férié mais payé. Bano kofuta batu. Bande kolanga ngala ko yebisa bino boye mboka ya Congo lelo so boza komona Congo na biso to Afrique eza ko évoluer te parce que toza na leader ya spiritualité te. Leader oyo biso tokokende na ye na niveau spirituel. Lokola azali te na kati ya Afrique na biso bayindo bandeko na ngai eza pasi mpo na biso. Biso na RDC Nzambe atindelaka biso étoile montante oyo ekitaka ye wana Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu ye ayaki mpo na biso bayindo. Ye moko azali koloba ngo aye mpo na peuple Congo te kasi aye mpo na banoir nyonso oyo bakenda na Haïti oyo bazali partout na Amérique du Sud na France na baîle nyonso tu wana Mfumu Kimbangu ayaki mpo na bango. Tango Mfumu Kimbangu aza kosala makamusi na 1921 esika nyonso bato mwindo bazalaki toujours touché ke mutu moko ayi. Bato mwindo nyonso bazalaki na Afrique bayebaki ke na Congo kuna eza na mutu moko azosala ba miracle moko donc Yesu kutu akosa. Mfumu Kimbangu asali ba miracle kutu ya koloba te. Ba mindele bazalaki contre ye. Eza ba vérité. Mindele bazalaki contre Mfumu Kimbangu. Tango azalaki na protestant, tango azalaki catéchiste, mindele bazalaki contre ye te. Parce que azosalela bango. Tango mpeve kwei,
Musala sikoyo bandi le 6 avril a bandi sikoyo pela kosala musala na ye bandeko na ngai ba mindele bakomi contre ye. Mindele ba bifo bakanga ye, il faut bakende na ye parce que ndenge za wana aza kobebisa masolo na bango o bango bamemaki. Masolo nini? Masolo oyo ya Bible na bango. Donc Bible oyo. Parce que Bible oyo bamindele bayaki nango na 1974 sur 73 ba changer yango. Ba kende ko modifier yango sans biso ba yindo tozala wana. Donc il faut mukibango akomaki pio moko boye gêné et pas mindele. Depuis le 6 avril, bamindele bakomaki mal à l'aise bandeko na ndenga osakana te. Donc Congo mobimba fumukimbango na fumukimbango. Koloba kutene bakoko na biso basambelaka ye, mais ya solo bandeko na ngai bamindele bamoleka ke il faut bakanga ye. Ko kanga ngo bakanga bo muto azobunga, bakanga bo amonisi bango makambo na ndenge ya kosakana te. Fumukimbango ye moko ayaki komitika bazwaki ye bakangi ye bakei na ye ti akesala boloko ya 30 ans. 30 ans ya boloko Fumukimbango asala bandeko na ngai africain moko te jamais na ba pays Afrique moko to mona basala date moko pour Fumukimbango to bo honoraka Fumukimbango à part Angola. Moi muke Brazzaville. Biso moko na Congo mboka Fumukimbango akomela. Biso moko na RDC mboka Fumukimbango akomela. Bandeko, les seuls bateaux au honoraka Fumukimbango majorité bazali bateau à peuple Congo au bazali bateau à Congo. Nzoka nde Fumukimbango aeleki ka bateau à Congo te. Fumukimbango aeleki baluba asala ba miracle na baluba. Merci mingi lelo baluba ndambu bakoma pe na bakimbangisi. Fumukimbango aeleki bateau Équateur, bateau Bandundu, bateau à Est na Kivu pe Bachabien. Bandeko na ngai bota la bino moko leo na Afrique tozala muto aboyete. Njoka muto biso tokopesa lokumu pona biso ba yindo. Tozwa valeur na biso pe bato mwindo ndenge tomonaka ba chinois, ba japonais, ba coréen, ba indien baza na Bouddha na Asie. Ba na Bouddha na bango. Ba européen ba na Jésus na bango. Bandibu oto benge ba arabe baza na Mahomet na bango. Bongo biso soko lobika bongo ndeko na congolais ala ko lobaki non te za bongo te parce que Jésus ya pona mokili mobimba. Non. Toko bonga te na Afrique bandeko na ngai tant que toko yeba spiritualité na kibobiso te. Donc Fumukimbango yende mutu ayaka pona biso et surtout biso RDC tant que tokopesa ye gloire te bandeko nanga toyebaka yango mboka RDC tokobonga te nasi bomonaka biso moko peuple ya Congo yango tobongaka te misala kaka omona kaka tofinganaka kindoki motema mabe bapoison koyinana bandeko ce sont des malédictions spirituelle, malédiction spirituelle. Ba pasteur besco, donc makambo ebele. Des ama mingi donc yango bandeko. Église ki mbangise ata bato za ko finga yango, mais lokola bango bazali ko pesa honneur. Na kombo kaka ya kimbango ko bango baza ko pesa. Ata bobengi ono Yesu mutatine kimbango, Yesu. Ba occidentaux soki bango batina kimbango jamais kimbango akoki kosala 30 ans ya boloko parce que azalaki côté ya liloba nzambe. Alors pona koyeba ke kimbango ateki liloba nzambe na façon ya bamindele te bayaki nango yango bakangaki ye. Donc bandeko tozala fier na kimbango na biso tozaka fier na Fumukimbango ta tosambelaka ye tozaka fier na Fumukimbango. Merci mingi ya solo bandeko tolanda tomona ndenge bakimbangise basepelaki le 6 avril bandeko zaki esengo makasi vraiment en tout cas
na kosepela ya bandeko bakimbangisi tola. Matondo mingi ya solo bandeko na banzi bomoni Kimbangu na mboka shabai na la kisaki ete nzambe ya kufakate na bota makili susu na mboka nkamba na kombo ya Simo Kimbangu Kiangani
Nabota makili susu na monka kamba na kombo ya simo kimbangu kyangani. Basali nanga kimbangu bamuna kipasi banyo kwa makili kolo nanga isimo kimbangu. Batika kimabota na bangu na basi Bona kubundela likambo hoyo ya filika. Batika kimabota na bangu na basi Bona kubundela likambo hoyo ya filika. Tenzambe alobela kibango ayena filika. Yango bayaki na filika koluka ikamboyo. Bamona kinga isimo kibango. Balingiko ya nankamba ipainanga ikimbango. Ona kolubela tina ya likambo nanga ikimbango. Mutamana kimbango. Kanayo Afrika bibelenu mabota na mabota bakoya awa koluka ngai nzambe Bahidele bae bakiti na ya likamboyo Bambati nzambe alubela kibango aye na filika. Yango bayaki na filika koluka likamboyo. Bamona kinga isimo kimbangu. Baliko ya nakamba epai nanga ekimbangu. Ona kolobela tina ya likambo nanga ekimbangu. Botama nanga kimbangu peli wanangai. Bila kanayo afilika bibeleni. Sokotali molongo na bato oyo bakufile na butu. Otali na kati na molongo wana mingi mwaye ya kuleka izalite kusena bango bachunga baya kulubana yo ete muninga ya solo Afilika ojali koye bateti na ngaiki mamuna yeraki na mokini mawara yo na posori no ni makaza mesoki otiki mokilio yo mawara yo na posori no ni makaza mesoki otiki mokilio yo. Donc bandeko bakembangisa bomoni wana tendance nyonso ezali wana ekolo nyonso eza wana. Donc mpona kolakisa ke RDC bazali wana me kasi ya solo tozali presque 100 millions d'habitants. Église na biso Kimbangise oyo tobengi église Kimbangise il faut tosala effort comme église d'État. Et ko changer nango eloko te so tolongoli catholique.
Mais il faut un président qui a ferme makasi. Un président qui a grand dictateur. Oyo ya penza lobi ka telemisi armée na biso a telemisi ba institution so a TI peuple pena malamu peuple pena longola ki paya wana aliénation wana longwe biso bandeko soke longwe biso bandeko na ngai tokosala oyo biso tokoki kosala na mboka na biso parce que notre pays c'est trop grand mboka eza makasi kasi ya solo bandeko na ngai date oyo batie ti lelo nanu babandi kutu kosalela yango te le 6 avril bato basalaka na bango fumuki mbangu basitati eza te batia monument moko te na kati ya Kinshasa ya fumuki mbangu ya munene oyo yaliki reconnu esika mo nde tomonaka na babrésil fumuki mbangu ye mutu na niveau ya molimo abundelaki biso mpona indépendance parce que mindele tant bayaka na mboka na bino bayaka ko dominer bino na niveau spirituel nde bazwaka bakoko na biso ba dominer biso na niveau spirituel ba dominer biso na niveau physique politique nyonso tout tokoma bawumbola bango mais ntango ye ayaki atelemi mpe abandi kodefendre abandi kobundela biso na molimo abundi na molimo agane na molimo kasi ti lelo torekonnaîtraka ye te yango ozomona moye milimo bakoko na biso milimo ya fumuki mbangu eya kobundela biso bitumba na makambo tozali na yango ezali te moye tozala makasi na koinvente ekozala te parce que bato bazali kosalela na nzela ya fumuki mbangu bazali kosala bevention bandeko nanga bakolinga bango te na bakatholike baprésident oyo baza bakatholike bachrétien bakolinga bango te parce que bango baza kotravailler na système occidentaux c'est ça le problème donc bandeko bana Congo bapoliticien boyeba fumuki mbangu bo reconnaître ye boyeba mosala na ye soki lelo bato baolata baveste soki lelo bato bokomi baprésident grâce na ye parce que na molimo c'est lui ye moto abundelaki biso nzambe alataka kaka nzoto ya bato nzambe alataka nzoto ya bato nzambe alataka te kaka ya mopepe omona ye te jamais fo alata nzoto ya bato donc bandeko ezali mpasi mpe mawa totala biso moko bandela video na biso ya suka bomona ndenge Zakari bababaso azali kokritike baeglise bapaster alobi ke ya solo bapaster bazali kosala commerce oui ou non bandeko bino bato bokoloba mais oyo toza komona ndenge Kongo za kokende ndenge toza komona bapaster bavideo basexy tape oyo za korenie oyo toza komona makambo aza kosala Zakari bababaso alobi yango mpo bocomprendre vraiment solo bandeko zali passe tolanda vidéo Zakari bababaso cœur ouverte akolobela pasteur abe eza kopi na bango eza kopi na bango toza mayele bato bakenda baeglise boza kongindisa bango toboyi te il y a des pasteurs oyo baza koteya liloba nzambe baza kolinga bazongisa bato na nzela na makambo ya mabe eza na mokili bazali me bandeko na ngai bato malamu bazalaka toujours moke kasi bato mabe bazalaka ebele tolanda Zakari bababaso bongo tokosisa masolo na biso matondo mingi. On a pas tout phénomène, pasteurs, tous sont des commerçants. Monsieur le pasteur, c'est moi qui parle, je m'appelle Zakari Bababaso. Tous sont des commerçants, des manipulateurs. Vous savez, là, Nabino. Ils ont copa là. Ou bien, Bino, bon, baninga, pour comme mon copa là. Pasteur rebelle, ouais, il y a un canal normal à Wazap. Copa là. Donc, il m'a sonné à Paris, m'a pas les Koufi. Na Suisse, ma balle Koufi, na Belgique, ma balle Koufi. Quoi va pasteur Kopala. Boye ba ngo église de réveil ba ko Luka. Na seule ville à Bruxelles awa. Plus de 60 églises et lieux de prière ya Moussalani. Motramtazo Luka. Bino bokena pas na bango boye ba bokena opesa bango mbongo, c'est votre choix.
ngai bokomona nga jamais na bandaka nzambe na bina mike wana na yekuna na poto na kendaka nzambe mundele na sambeli na bimi o frère bona boy yango poto sala opeza pe ministère nzambe ko informer bato ko lo ba vérité bandaka nzambe belé ali awa boye pour la si pas toutes les églises les accopalar et ils bouffent bien sur vos têtes et vos dos. Le jour que vous allez vous réveiller, ce sera trop tard, vous aurez 50 ans, ceux qui ont même un défaut belé, donc il y a aussi tout le monde qui va coopérer. Vous coopérer qui toque. Anecdote, mon pasteur Moro na Kinshasa, il a Zakari à l'église. Na moto aux anangos Zakari à l'église, au lemba basi, au lemba mbongo. Zakari aux la moto, au lobara avec conviction Zakari. Ça l'église, au lemba basi, au lemba la. Le monde n'a pas polémique. Le monde qui est journaliste. Ça l'église au lemba basi au lemba la. Pour mon kilio pouvoir des aliments on a basi. Pasteur. Na mon oui, na mon kaza raison. Basi na mbongo, sozo ka mbongo za pour moi si. Derrière moi si bana. Na on ça l'église pasteur. Ayo kilio. Pasteur Matondo mingi ya solo na bandi tokomi na biso na suka ya masolo na biso. Merci mingi na Fumuki Mbangu le 6 avril elekaki ezali mokolo ya tata na biso ya molimo nzambe na biso oyo alataki nzoto kati na mokili na biso. Vraiment pambola mboka Congo, pambola biso, pambola pe biso tosalaka ba émission Fumuki Mbangu. En tout cas boyebi bino moko réseaux sociaux ya ba congolais ya ko beba na ndenga ko sakana te. Parce que ba bêtise moko za koleka na réseaux sociaux na biso vraiment bino moko bolukela ngo kombo toza koyeba te ba congolais likambo nini nango biso tosala kasi lokola nenga la oto yebisa bino topesa nzambe na biso mokongo tobosana ba oyo ya biso pe ba ya pona mabele wana o tobenge ba nkulu na biso bandeko tokobonga te tozala toujours na passe tokosala makambo moko bozo bakaka tozala toujours distrait na batu oyo baza ko konza biso tolinga te eza mawa mingi donc nzamba pambola bino merci mingi na mama Pepito Kilala vraiment nzamba pambola yo dimanche le 10 batu ba mama ya Bumbu Selemba bozale belé bo benga bandeko na bino na Kinshasa bana Bumbu Selemba bo kende kuna belé po boyoka mama Pepito Kilala akoloba oyo azali bongo présidente ya Eroga Lesungi ya kopesa message munene pe akosala misala ebele na ekolo wana munene ya IPS oyo ngai moko pe natanga kuna bato ebele batanga kuna tozala bato tu batanga kuna bambote na bino nzamba pambola bino vraiment tozali ebele oyo totanga kuna ekozala malamu ta tozomona vraiment mama Pepito na mosala oyo azali kosala vraiment en tout cas nzamba pambola ye. En tout cas, chapeau, maman Pepito Kilala. Merci mingi na Jean-Claude Van Damme, Oyo. Lelo Azana Congo, Yaye, en tant que Congolais, à Botamana Congo, droit du sol, PC, passeport diplomate, pour Ayako Salape, Moussala Naye, Namboka ya Congo, Kasibandeko, Nazako Yeb Sabino Boye Bakayango, Nega na lobby, Bamindele, Oyo, ba milliardaire mingi, Oyo, ba américain, Oyo, ba européen, baza ko timbela déjà troisième guerre mondiale ezali ko ya bango baza ko se positionner ba ko vanda na bango na Afrique ngo ba yebi balingi wapi RDC parce que RDC soko na mbongo na yo vandi ba ko pesa yo mabele moi lipo ozo moi côté moko boye moi ba diamé bimaka côté moko coltan côté moko boye moi ba mafuta bimaka côté na biso ba yombe kuna surtout ba Congo bandeko ba Congo wana toni la richesse bandundu kuto bakate non exploité maindo beti lelo pétrole kuto to mona essence eza ko bunga na Congo bandeko maindo beza wana pétrole yango wana bandeko ba salité no to mona ba châssis bandeko langa ba machine se bima nango fachi béton ba machine le ko sombama oyo ba châssis wana ba ko nika yango e komi nango mazuit bandeko tozomona yango ba coréen basali ba machine ba chinois eza pe cherté l'état comme ça mbongo wana
bande kolanga makambo ebeleza ko sala ya Congo mais biso ba tutu ko loba to lobaka to critiquer un peu ba tout peuple de solo ba politicien la biso ba fongwa masolo na biso avec yemoko ndeko na bino Kongo alenga mona fumuki mbangu to kutene bongo mbala sema nzamba pambola bino bo s'abonner massivement ko abonner bande ko za nango fele bo partager ba émission ça te que notre tout ça lango pour na ko sala pour na plaisir na ko yate on a vanda na bano lokwa na lo ba bêtise to la fongola bilamba na ngai na ke na lati ne to ko mona na Congo baza ko lakisa bana baza ko kende ko sala ba mour na ba mbwa na ba Brésil ba congolaise bana mike hein bota la génération jeunesse ndenge zali délaissé na mboka Kinshasa bande ko zali pas ça ko sala biso gouvernement vraiment en tout cas bon meka ko tala likambo yo pourquoi pona nini bana mike ndenge wana ba pornographie na bango do porn bandeko eza mawa mingi tozomona ba jeune fille ba 15 à 20 ans tellement passe leki azoke na sala ba kosi yake na Dubai ponini asala ka mour na mbwa bandeko bana mike ba komba PD baza koyeba lisusu te parce que nzela mukusi ngwana lokola franc-maçonnerie Rose Croix l'église à mabe côté na Congo oza ko baby sa Congo ba jeune pe ba baby bandeko to fongola misu lokola ba mindele o bazali ko ya mingi na Congo to keba biso mo ba congolais to apprendre conscience bandeko conscience na biso zonga na kibo moto to tonga mboka na biso to meka ko te ya ba politicien na biso to telemela bango ba zonga batu ba reconnaître tata oyo ba ye ba cha munene na ye toko bonga Congo wana ka Congo toko bonga so to reconnaître ye to tse misala na ye to pesi honneur na ye na milimo nzambe ko salisa biso kimia nzambe za la kati na bino ezaki ya bino ndeko Kongo alenga botika la malamu nzambe pambola bino tokutane bongo mbala semana émission masolo na biso bongo nde tokosola susu masolo asika bozwalo kimia nzambe za azala kati na bino mbala semana tokutane merci mingi matondo ingeta. Agence Fret Pochan Handel. Agence Pochan Handel. Bana Alman, Agence Nabino, Agence Pochan Handel. Mobange na Agence. Ndeko soko lingo tinda koli na yo, karton na yo kangi kitoko ndengo kangi, ndenge kokoma na Congo na Kinshasa. Ndeko soko lingo tinda koli na yo na Kinshasa to na Luanda na Angola, olingo tinda voiture na yo na Agence Pochan Handel ya sûr même ba pine ekokoma kitoko. Agence Pochan Handel numéro 1 na kati ya Allemagne. Pochan asengi na bandeko nyonso bozala sur biloko na yo ndenge otie ndenge ekokoma. Ndeko nyonso ozali na Allemagne, bana Angola ya Luanda, bana ya Kinshasa Congo RDC, bana ya Brazzaville, agence na bino Pochan Handel. Pochan Handel ye deux fois te bateau ekendaka tango nyonso chaque 3 mois bokomona bateau ezali na mboka ya bakoko. Pochan Handel oyo azosala fierté ya bana RDC pe bana ya Angola. Pochan Handel numéro ya téléphone contact ezali plus 49 152 025 177 31 plus 49 152 025 177 31. Ndeko soko bengi Pochan Handel akokoma sur place na ndako na yo pona kozwa koli na yo to mutuka na yo
bapine mpe kokoma kitoko kitoko. Poshan Handel, ya sur Tokos.